tellement la porte-parole même ceux qui na sala tout. Na sala tout, yo ka vena ngala mazé. Au moins la table, nzembo tayemba tabulé. Mais na osala ba ngwente ona. Na ko tanga malamu na football. Malamu kaka. Tant on dit que ça ba concert belé to beta pour na bango pour na concert parce que qui banzem malgré ça ils a ba œuvre papa Chirinda lo ba banzem mo ba qui ont déjà trop ba na pour ça ba okapé banzem moi sika bon on a bien yo père on a parlé sur ça papa ça on fait le on tinga bon raisonner papa grand mo azalit ya no mo azali comme on est na moroka sai c'est quoi ya no sai si ba ya sai na bien na ma bête rechercher parce que pour na mo trop il m'a dit que je suis toujours en bon matin na ejilo. Alors moi je suis à chaque émission. Les bêtes amassent le kata gourma. Bah ils sont aussi mata. Il y a comme non bah trop bête bah mikmal mais que bête bah comme ça miké bah bête bah ça la miké doit bosser na il aura qu'il la poto. Parce que son azum est 30 ans boké tu premier. Bah là on est à 30 ans. C'est les 28 ans. Dès que nous avons payé que les tobacs depuis une fois sceptique pour soumbé comme un bon sur le consommer comme il y a malé donner le temps au temps. Na deux salariés, na deux ans salariés, ba combattre ba lukuta ba zulongo ba comme zulongo ba mama ba bien 5 là on a mbongo. Va bien comme combat la boule on l'a. Hôtel massa mota sele mission na boketu na masane. Ah kovobo. Oh non. Kagama pesi mosaka bengi mosaka pesi mosaka mbongo abunisa ba combattre. Déjà lukuta boketu 5 mbongo to mona. Alors bah tu qu'est tala bana ngwana cha quoi na ba bibi ba ba to kuta ba zo ba mama ba senjela ba bilamba na moni tuka mboma cha copie akomi na ngoto na niveau car dans na couple veste car jidoka ebete masola musique aéroport awa bis ezate na aéroport so ba kuta bis te ba makolo te na aéroport so ka avion boulot ba yo sala masamo siko chura mboma sali na baspena la na ngwana masango bokecho asali masango to epinaro c'est les aloni mais ya epinaro miracle on va epinaro mais na quoi na kwanga. Bonjour, bonsoir fidèles internautes, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous captez. En ce moment sur Concept TV, votre chaîne d'actualité. Abonnez-vous massivement et partagez la vidéo pour nous apporter votre soutien. Un grand merci à toi maman, à fille, à papa Audace Milan. Pourquoi pas dire un grand merci à mon vieux Patrick Trifazé, courant à Chine, l'imbattable, l'incontestable. Un grand merci à toi aussi. Nathalie Ramazani, maman Namaela, Motema président William Mikona, sans oublier mon vieux papi Mokan à la carte qui gagne. Je pense lors de l'introduction à Batak, vous avez vite compris que je suis avec Blanchard Mosaka, l'homme de ma CC. Donc tout cela vraiment m'a soulé belé à BCBG à balle de match. L'actualité est vraiment belé trop solo lanae. Héritier Wata, merci pour l'assistance. Sur après Fongolangana. Blanchard Mosaka, tout cela déjà qui j'ai dit bonjour Mosaka. Bonjour, mais connotation là au Conorango bien. Car nous avons une parabole, nous avons historien, nous avons archiviste, nous avons parolier, nous avons chanteur, nous avons animateur. Tout ce qui s'est fait à l'aide de la parole. Même l'énigme, la parole poétique. Nous avons un camouflage malo bezanga. Nous avons un pesanga, nous avons un Salomon senga. Ce qu'on a appelé ça un félé, on a un senga pour le roi Salomon. Donc on a pu péter roi Salomon. Nous avons réformé les Ganiga. Voilà, bonne santé. Ah, ça te peut pas le cas. Donc, on continue là, il y a un boulot. Ton soit là, confrère Nayo Shadrach. Ton soit là, parlé, yo ben ngal wa boulot banol. To bandana yo bon aussi, c'est naïf pour les animaux on a parlé, tout à l'heure côté mon to boulot. Ne bon Milan. Ouais, boss peuple. Voilà. Tu n'as rien à nenga mukete.
faut la boire c'est mal éviter sur la sageni anga comme kamana na kala te ya kamana na chaque jour et azali là na pesa ba au moins te katininga na yo le covid fait to benga na déjà la non là c'est peut-être me connaît ninga le kate pas non voilà to beta lisola BCBG boni lisola balle de match pardon avant peu que non balle de match boti ko beta concert il y a $250 auto tout le monde a fallu beta qui à $100 ou rançon auto beta concert à $30 pourquoi mboka et moro ya bien te piaka mais papa chéri concert à $250 pour l'année te zaki na volonté na été azana pour la batutu et puis abete la couche sociale nyonso ba noble ba petit peuple ba clergé ba courageux abete la rapport na bango et prévenez que dimanche il y a le 31 na commune ya Kitambo commune na bota natif na natif ya Kitambo to beta na Malebo na $20 to beta na $20 kolo concert à 5 qui écoute à $50 bino na zaka rapport na ba noblesse ni pour na courageux na ba clergé même ba petit peuple na rapport na posa na mona bango abisa isha no kita yango na $20 isha 20-30 abisa isha no kita on na $20 na mona na public nango ya suka wana mwana nini papa nini na kolinga boti bana 9 amona ra 7 tomona ra 8 famona tous les 9 yango moni toto beta console le plus cher yané oyo $250 américaine na Rotana Club pour le faire faut papa chéri mais le but est que le roi bande konanga otangi fali na werason na pesi bango mbote pa baza basala misala kitoko na linga bango pe mingi na kenda ba concert na bango tout ba bête na ba plus le bien là que non bango pe ba bête pe ba $50 baza ba ministère sauf que tant sur ba ke mona public o wana ya bongo OK ezara bongo ngamona pe ba concert on va bête ba cher parce que seulement makele le roi comparaison non biso tout les gars ba comparaison les bateaux sous ba calculer bango sous il y a les bateaux il y a les bateaux mukili ba binzala na dictionnaire papa chéri binzala na dictionnaire ngape mkono binzala na dictionnaire ngape na professeur que qu'est-ce que la famine na on est on sous bien te po na comment on lia na kanaï na comment on lia na bouli ya ba mikonzi ngala comment na pona dame mona ba tipi na makoso pondu ndenge kala ngwenze vraiment ba vimbi citable ba taka 20 plan na table na bonne na lia na kanda ya ba pierre na mona ngombe pa ndenge ya kana wenze ngombe pakasa soso madeso pondu na lia na bula fiko nako na lia tout mo goûter mutambo ngutaka mutalia pauvre somo mutagumi mutuna sina basani loko la roi David okenga na mosa Iril na kikoso c'est kaza pauvre mutambo to gutaka biso tambo to gutaka moi les pécasoso puis nazo ba partout na rotonda te moi les pécasoso moi kingwa ya nino moi liknina nino moi pondu moi nino moi na tondi na ngai mais na faut bâtir nga 20 places ou tu deux plats la lier raté na kanta qui patron na ngai ponza mabaki mes fils vous serrez la tête non la queue et puis quelle tête la tête haute il faut mito ça s'attaquer tozana bana nzambe hein vous comprendre comparaison exate et là on mo exate papa chéri anga betlaki public na ye ba noble bon ba senga concert on a concert ba noble la noblesse maintenant est joué qui n'a qu'à concert on a peut-être $250 na Rotana mais le 31 toza bongo na $20 na Malebo to kutana batutu et le but est concert Malebo $20 ne ba pas trop ba royate non patron au moins peut patron qui senso c'est bon on est qui senso au moins qui senso au moins peut patron na kaluka non mon métis na kaluka alors les gens ont gravité à remettre la couche sociale nyonso tout pas remettre la bango ouais venanga kangala moi mazero est-ce que vous allez la kaka peut-être yo kangala bino vous allez la kaka wa boka ngomba ne va chanter pour le temps la que non na za tout yongo tanga mutama CCT musa masasa eloko moko za kati nanga parce que ba bungo déjà na fois tena nga la porte-parole même ce qui na sala tout na sala tout yo ka vena na mazé au moins la table nzemu taimba tabule mais na osala bangwente wana na ko taka mbala mo na football mbala mo kaka obeta aminga son kiti obeta amina le na po yango tenga beto kito kweto ndiyo nzoto maze taka na projet guitariste c'est souvent la chanter
yango pe kate kitoko etondi yo nzoto maze namona moto nini nameka na yo tero motema na ngai esangisi bashome na yo bapekisa batikala na nsonyo elongi nzoto esangisi bashome maze oleka na nzela bato basoba ko baluka waye kitoko etondi yo nzoto maze namona moto nini nameka na yo tero motema na ngai esangisi bashame na yo bapekisa batikala na nsonyo elongi nzoto esangisi bashame maze oleka na nzela bato basoro bako baluka waye ouais boyende ezalaka bandeko botala maze na lineti ye leki ya mopati bi maze aleka mibali milema mikobetaro mwana ya mama ige maze bandeko botala maze na lineti ye leki ya sharufa maze aleka mibali milema mikobetaro mwana ya mama ige maze. Voilà, on est avec expérience kaka. C'est bon, master. Tunique, partage avec celui qui n'en a point, que celui qui a de quoi manger agisse de même. Confère Luc 3:11. C'est dans cette optique que l'ONG APO vient redonner les sourires aux opprimés, aux personnes vulnérables et sans abri. ONG Audace pour les orphelins, APO en sigle, et Zaliwana, pona kosungana na bana bitike, basi bakufela mibali, bato oyo bazangi makoki ya kufuta na l'hôpitalo, tope bisika ya kofanda. Bongo, soki omikuti na makambo nyonso oyo totangi, okoki kobenga biso na ba numero oyo. Je suis APO. Je donne un geste et je garantis un sourire. Bandeko botala maze na lineti leki ya sharufa maze aleka mibali milema mikobetaro mwana ya mama ige maze. Voilà, on est avec expérience kaka. C'est bon, master. Je peux me dire à part Koloba, voilà. Naïm Barapi, Nasala Rapetara, via Abeta Bandem Belé, vous savez, Amina Lulia, na position Nayo, et c'est Yamotea Sorosote, Betelanga Mazé. Donc, Badon Zamba Pesanga, la piscine, les musiciens, la piscine, il y a Batou Balobaka. Voilà. Nous avons ngando okomona ngane balé na bangolo okomona pe na nzetambila na banyamo yo yebiwa. Voilà. Tobeta lisolo balle de match. Où sommes-nous na balle de match tozela qui bané passé papa Chirac sa balle de match si siko poso so banate est-ce que zara na étape ba finition ou soit disque si la parce que hôtel na ba page ezolobama déjà que balle de match si la mettre aux ongoka. Te balle de match déjà na problème moroté, balle de match na problème moroté papa Chirac ta la kaka. Ndenge mukile zotambola amoni que demande sur les offre. Musique eza neti mwasi faut toujours pour ça une balle pour ça balula yo. Attends linga bango te mo ça ngo. Au ça la bango pour ça que yo za mwasi. Donc total attention to tester fanatique. Ndule. Demande de comité to boire à plat, to boire à plat. Mais ça te le roi to pimeli bango disque to tika bango bon non to pimeli mon peu le roté. Soko kati mona libele après ça que biberon pour ce ça miliki. Moi on a moi confusion mon organise miliki on est na libele. Tant disque exact ba concert belé to zobeta pour na bango pour na concert parce que banze malgré ça ils a ba œuvre papa Chirinda lo ba banze mo ba qui ont déjà trop ba na pour ça ba yo capé banze mo sika. Bon on a bien yo père on a parlé sur ça papa ça Fele. Bon raisonner papa grand mot azalit. Il y a le mot azal. Comme on est na morora. Sai. C'est quoi il y a no sai. Si on va aller à ça il a bien on a ma bête rechanger par cette pour na mono moi trop.
soko bengsi Céline Dion na Congo akobeta le nzembo sikate ba bengsa ka vedette na banzembo sia beta au moins toi ka ça va ya tulinga amala aminale aminola nzembo sala si c'est bengsa bango ah ba bengsa musicien na nzembo sala voilà. Est-ce que votre best espérer parce que tous qui est déjà en fin d'année espérer balle des matchs na on est ma papa chéri na reba oh papa chéri zo kanisa te ngaza simple travailleur donc il na sala o ya lobby na sala roi robinet na mai voilà tango régime des autres ni mai te na msa mai na côté soit pesi mai na pesi bino oh papa chéri le balangi wana le ba moi je parle que des insidis de papa chéri quand il me parle de quelque chose directement je fais l'interprète auprès de vous, donc j'ai fait l'interprète fidèle, je suis l'interprète fidèle de Papa Chéri. Sorry, après c'est le côté, la rôle baba o yanga mon côté. Donc ça la usurpation du pouvoir. On va battre la poste nanga. Après c'est la date à battre des matchs au bimaté, mais c'est un concert ezali le 31, to ya bon la Malebo, to c'est là. To beta déjà na rotana $250. Ce qui n'a pas l'ingénieur, c'est que tu vas baisser $250 américains. Éviter la conjoncture. Il y a un combattant qui a un concert raison à la poto. Combattant à Zan Nani. Parce que tout le monde banni la somme à combattant à Zan Nani à combattant à Nani. Il y a un aborté la musique na poto. C'est pour ça que le concert. Il y a un manque à faire. Il y a un autre qui est babundelo. Les vendeurs. Oui, oui. La guerre est cette robe dans la capitale. Et bon, balingi ba concert tout le monde concert à Weranson annulé, Kofi Olomide annulé. Bon, balula radio na TV. Il monte pas massa na ba churambo matika na ejilo. Aromane na sap ka émission. Le beta masolo ba kata gourma. Ba isoki ushimata. Ya komaka non ba trobeta ba mikbala mike ba robeta ba comme ça ya mike ba beta ba sala mike do bossa na eloko akende la poto. Oh churambo matozaki pona ba médaille. Après ça ba prix. Après Jido pesa ba prix, moi la ma gauche baleka. Nga sala Jido va chura mbomati. Moi asina tira makela Jido. Ça c'est Jido bandiwa. Ta kitambo. Maître Cheminte na Jido na poto aina. Quoi Jido kapé bunda Jido ba butati. Faut ba généalogie ya Jido. Maître Chembi, ya na maître Mamisa. Aina on a kitambo na ba japonais na les ajouts. Biso ba élève ba maître Kalenga o benga Bobo Vandom. Tout naï. To banda wana menga chi kibale kanga na onga wana sora azo ya po ye ko la Jido wana mema akende na kasavu sala geda gede panzaliti beke banjili ponjili bana pona chiwaka tantango yebana ska kayo ba benga district ya tango mutayibisa ngo chiwaka karateka. OK, comprendre côté oyo tout muta fulango maître Chembe adjudant chef na kanchachi yana pauvre mamisa chauffeur na banque mais grand prêtre a format ba maître to ba kombo biso me la mami savare kimono et mama tatami na salle alzaju na kitambo na Saint-François Saint-Georges plutôt nga sala Jido va ba churambo de son on le kana TV fona beta masola Jido son na Jido ka so ce que Jido ka on beta masola musique bon musicien beta boketu succès za ngote na kitambo boketu ba musique na kitambo voilà. Na Suède ayemba n'était danseur ala la papa papi kakol akiazui akiko sakaka batu na zone kin asali Suède moko kuna abeta ke banzemba donc ameta akosa akosa pe batu le bon menti vient de là mutakufa mkonga botaka musika nga moi kitambo oui alors la papa yana papi kakol mutazo boko lever za bolona ve salai ba comme na otanga yebia attaque chasse les Suède bokecho ayemba ndeni. Donc le leader na bango ça avant ça tous les nzembo ka banzemba solito beta na Congo mutacha on attend donc amelo yana shiga mobala bijou matimba leka la pe matimba mobala la pe matimba mbani Alain Chinois mutawenge BCBG shiga mobala bijou matimba na France tant donc amelo so article la lek na yemba boke cho yemba pendant tant que donc amelo mbere puis petit papa bakufa. Donc Polino, beau gosse ya liwa daya. Vieux Cambodge na coin, Costa Rica na kati wana susu. Costa Rica na mikili. Avec un deux instrument. Grand chanteur et Costa Rica ça comment combattant. Yazo yema bokecho apemaka. Bokecho apemaka, bokecho a danser. A copier bango akisa sur les nations qui ça lukuta.
zo bule vrai c'est des ana kitambo to bengi na kitambo to bengi chuke lipasa komune yango. OK. Petit ne comment ma blonde à l'aéroport papi ngo porte parole à Boketu les Boketu. So ta même blonde te muta Slovaquie mi fedelo kwa na zan. Après comme c'est que père bijou. Le petit moi la TV ta pas fait avant ce mosara biya bomela musala. Okoma combattant ozo combattre nini. Vrai combattant za oibi gaz, combattant en limité na sans été. Oibi gaz. Yo combattant la hamburger ozo filma na nikilo ba oibi yo bundelanga. Naloki manyonga lipa desa fois maman Daniel yo hamburger o bundelanga balele ke bemela musika te lele bemela pembeni baba comédien ba combattre belé bazomona ba comme ça on cop bazo bimena bazo lango basi combattre moi bengenga abenga mi ato donc tu bazo lango ba mama bazo seka lango batu ba mabanga Boketu to sela lango ala ni na ba chanter bozet asala lango site maboko to TV moi na filmaka donc ko finga sala ko finga site yo papa même poli ko finga ba bêtise et la sensité ce que nous muto bundela na bon ngabla ko nga muto bundela ngala ala comportement bon finga ba mama batu ba papa batu ba aspect physique batu mais mo mitala raté muko atala kitatala et ko yebisa mamu ya le baraza boga ah d'après na kantaka et ko yebisa makambu kitatala yebisa kisimbi tuna kitatala kisimbi mamu kitatala yebisa muko mitala kitatala tika attaque azo kitatala bisha mitala afinga suba tete kitatala yebisa mamu kisimbi yebisa ya mamu kitatala yebisa kisimbi ya Parce que tu as besoin de avec l'été pour baxer souci. Pour ta ya finga rabat. Comme ta bundela nga finga. So bundela bino, ba komata ba bundela bino ngati. Moi je vis mieux na ndenge nzamba sunganga, courager na tiki palais tongo. Na kene concert le bidé 50 dollars na retard. Na palais, mais bobenga émission na ça des émissions na toka. Ti fona toka pene bo mo na toki, pour nza marem tolia na mutoki nga zo toka. Et comme tu na finga rabatu, pour mon nga star. Ezate il faut na sala makambo batu balingi na bango te bo souvent sala je moko boye ba na Congo na Kinshasa nani sala Alexandre Musa pe ba komata bo bundela biso comment bo bundela tu combat balingi na bango combat te comme là ata mutu moko te pia ker moko ba te bo sali bien ti si ko botala ba commentaire na bango ba koma ba prophète lukuta ba prophète malheur tala odombo emisa ko sala mwana na lukuta bo na ba lukuta ti lelo ba kufa 800,000 na cimetière ni Baba mona kufa 800,000 yo bano botama sotanga 1 na 10,000 ya ta chata ni azatanga 1 na 20,000 bobili otanga mundele otanga 1 na 800,000 na bibembe et pola ba mese poli akanga solote akumna 1 deti 800 mundele ngaka wapi guerre comment médiatiser batu ba yebite ke mundele ko saki poani so bobili rapport mapping ya lukuta ba meke ba sante ke mboke ko ba chinois Bachinois comment na cop na biso pour pas gagner biso ba ça le coup tête so ti tembe bana ba kosa mobutu ke kabila comme na masina ba américain alors ko bima pour kabila comme na masina tant mobutu akimi kabila ça le proclamation avec le père aina Lubumbashi eza guerre médiatisée le coup ta Messi Cristiano guerre médiatique est-ce que Cristiano ça ba la teva le Messi c'est le biga le qui Cristiano eza guerre média Ouera son na master na papa chéri président ngai guerre na bango média oui papa chéri pas une mission moko ta sala finga ouera émission moko sala ta finga papa chéri guerre na média ngai Sankara Roger Ngandu Rojani King Tequila est guerre la iguana ba blezelema oui mais bundisa ba pasteur sala marme bel mais guerre na média parce que bon on a so ndela bio 800,000 bakanyango do banda guerre on va fois 800,000 ata moko ba kisamate vraiment hein attends moko ba kisamate ata bino moya ya ba ta pas kufa bengana ki ta ba mona 799 ba bengani ya to ça chiffre normal. Celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, que celui qui a de quoi manger agisse de même. Confère Luc 3,11. C'est dans cette optique que l'ONG APO vient redonner les sourires aux opprimés, aux personnes vulnérables et sans abri. ONG Audace pour les orphelins, APO en sigle, et Zaliwana, pona kosungana na bana bitike, basi bakufela mibali, bato oyo bazangi makoki ya kufuta na l'hôpitalo, tope bisika ya kofanda. Bongo, soki omikuti na makambo nyonso oyo totangi, okoki kobenga biso na ba numero oyo. Je suis APO. Je donne un geste et je garantis un sourire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la papa, Nengozawa, si on a joué 10 ans, au robot, ça m'a envoyé après 10 ans. Parce que si on a joué 30 ans, il tout premier. Pendant le 30 ans, c'est les 28 ans, on a eu.
Comment va la pays au Bassi 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 la 28 à Libanda. Or, na pays tout sur le 10 ans, au commis déphasé. Donc, ma côté, il faut pas bouger ça. Au moins, par exemple, qui te reçoit Ekin, il faut un petit temps pour changer un bon à Ebisouste. Vous voyez, beaucoup ça est. Il y a des personnes qui ont $100 dans l'aéroport, il y a express titre dans le mais calculer partout dans $15, $20. Mais comment il y a 30 ans, il y a des gens qui ont habité. Moi, c'est le roi Bisumeta. Maman Fati, maman Béton, tant que mon Bisumeta, il y a un qui tourne le pays. Azalia, Assisi ndakuna ye, atongi ndakuna lezi, mutabeti azate, atole bla poser moi na monia ba ko sarabiso. Quel est repos dans ce CP là? Batmaka ça va foutre ba sotu muta, batmaka ça foutre na gare centrale. Koliezo ya malembe. To bana na mapinga. Pour battre la rambo soto lali. Kena kanchachi, saga fufu 18 000 francs. Ndena mwa peyozo kele to baksa de bruit na faux sceptique pour sumbe comme na mboko sur le ko sumbe comme ya liwa. Malembe donner le temps au temps. Na des salariés na des ans salariés ba combattre ba lukuta ba zulongo ba comme zulongo ba mama ba bia sengi la on a mbongo ngabe na combat bu la bolonga hôtel massa mota sele mission na bokechu na massa ne a kovobo ono Kagame pesi mosaka bengi mosaka pesi mosaka mbongo abundisa ba combattre ba massa Kagame pesi mbongo na mayele na kalango na somete ko natalité Bono kangina sim. Kagame alobaka na kangina sim. Kagame alobaki na Rwanda to sona munoni. Comment que ya lukuta. Basala ba guerre moko utopique. Basala ba raisonnement utopique ba ta utopie. Ba imagination moko pola. Même ce qui bango. Nani sa kanisa photo la beni. Ba mise to tina bombo si botina ta spirit. Et puis moi ba nazo ka bato photo vient na kantani boma. Pese mbo de pasa. Oh non ya ba na bango ba solo bien. Aye ba ba combattant. Na ba sola bien ba aider ba pese 6 musiciens na ba ta présidence pour ba sola ba senga mbongo. Ote ba lo koso mbongo. Otale miso boketu te na va concert fali boketu senga mbongo ba bo filmenga bo sala ko nga azaki. Botala ngote. Asenga 60% concert. Yo kate. Omo ba likoso muta bundelo senga mbongo. Muta bundela ko pena ko senga mbongo. Et ça le roi pasteur moko boye o pokuta na audience $20. Au moins te nzamba ate. Et c'est nzamba ça comme pire. Nzamba ça ma difficulté financière, aluka payer car. Ah, c'est ça. Et consultation. Déjà le coût pour que tu as 50 bons to mona. Alors ba triquer nga tala. Bana ngwana cha kwa. Na ba bla ba miyibi, ba ba le coût. Ba zo ba mama. Ba chenjela ba bilamba, na moni tuka mboma cha copie. Akomi na ngoto na niveau car. Dans le temps qu'on veste car jidoka et bête ma musique. Ça c'est le monde à l'envers. Il y a des gens qui va combattre baza bato ba kitu na ngolo na boulangerie. Et pas bisi bitumba. Ndeni ngolo ya te parce ah ba teka mapa. Baza bato so va continuer un jour au moins batuni moi c'est moi bagi moi on tuna comme de la pharmacie. Mais ma comme faut pas tribuer na politique, ba va tribuer à la musique. Nonsense. Parce que ba ministère ba accompagner ba politicien ngo ba okende nango bo. Bon, so na tuni yo, masa nga Shadrack chroniqueur munena mboka na biso. Akoli siko na masa ne mobe cameraman. So masa cameraman comme na kana ya. Richard atangi ba classe licencié. Masala a filmé rapport na compte tara ya masolo. Lelo mais qui demande une place à jouer à comme député. Donc Shadrack faut jouer Likasa à qui copine n'a pas dit pas qu'à na iba sur la société. Parce que Shadrack troisième micro, on peut c'est en salaire ni. Mbotet. Hier ce qui a pas eu moi salaire. A ti ne peut avec moi. C'est comme ça tout ça la rabongo. Parce que balingi biso to solution na ba camarade so ba comme politicien te do Patrick Mouya. Son excellence Patrick Mouya. Na bandi boulot, yépe ayo banda boulot. Abandi na CBS na moni ngazo banda boulot mutu na ngai akala lelo comme mukonzi ya presse donc so na lelo na repesa Patrick Mouya son excellence Patrick Mouya mbotete pour comme mukonfana le valikasa ya madame la quelque na parler du peuple na so ko tapna ka to likasa ba komata ba so na comme kamala mukonzi na pesa so mbotete to ka bwana pona sala pesi pa nani ya na tuna ki ba combattant nani banda bokenda poto roi Albert ya Belgique abenga ata une fois ata sala terre limsa la benga yote dans sala mate nani mako abenga so ina ba bengi yote ko wela te on ma président VWR alobango so ba bengi na mukonzi papa ngana ka papa sera benga na zuma bomba na cha libongo mona chango tutu mona téléphone ngena zo moni na tete na benga do ba mona so na ndako lela boki luto mona luto ko jenenga na ka bongo so na zo téléphone ya Théo Zambo mutu alera dollar elala te ba meke ba sele dollar lundi ya mardi pour so pesa na dollar mardi mais tu auras lundi benga mo sera na bosani ya ko fois demain ya mardi so Théo Zambo ta benga
na qui banane sous te pona sala boketu ne so plaisir todo ngana lo baka moko président facha ko bengsanga alors baki non na benga batu mais na salaire ko bengs on so benga mardi na 8h ay mo saka c'est son excellence le président de la République. Tu vas me voir le dimanche à 8h. Tu seras dispo? Ma président, le gros de phrase est disponible. Et puis, au moins, nous avons bien, tant que vous habitez, nous avons une voiture. Nous avons une voiture, nous avons un taxi, taxi, nous avons un retard, nous avons un voyage. Vous avez un wewa, nous avons un oya. Alors, nous avons un dimanche, bon, on a na oya na banda wa leopard ya la wana président leopard pas sous wana te la bana oya leopard to ya molote ya nouvel dimanche ngala ye na ngakaka ndena ye ono double mona ndako wana nga na ye na ngako bomote na ye mamba rendez-vous ni fandeli bien avant na ko ngolombula écoute la nga yo no lega ye biso mona ko tuna longa te ya presete lega no nga dimanche ne omona oya mbanga ya okina va na président de la République ya grâce voilà président de la République ya grâce tete ne so benga singa maboko bang na kinaka mbangu papa sera benga singa na kinaka mbangu siko président za likona bango na sani et ça le OK église OK na couper katana OK pas les rois des rois église faut mettre forme souka mundem ta l'exception que matanga za dernière fête ba c'est la ramoway ya mundem na matanga la ta complet sika ya Simon King pour matanga za dernière fête na ba compagnie tout matanga bisla mbongo pour ça donner en hommage honneur bo sala na mutu bo la na ye siko président de la République ba bengi ngai tout là ba on de bazana ata de bazana ata bourgmestre benga nani apa benga mi ba benga na buso bana bango buka kinini ta neto samna bo obi ke no zabo no buka no porta batute jamais c'est comme na zabo oyo buka magasin mo babina ba mindele babibo au grand mot il faut grand remède au grand mot il faut grand remède malade makasi faut qui se makasi au moins ba marmaro zo na pour aussi c'est ça que tout na ngaza seconde ba leader na biso ba yokana ba bossa na ba couleur artistique na bango papa chéri ferré fali yana nga mon fleury vewaze quoi vena nga mon fleury ça mi fati be ça biga beto ba biga président Tshisekedi vena nga mon fleury ba tu mo benga comme bon bana pesa vena nga mon fleury mais puis aussi mo benga vena sur mon fleury vena sur mon fleury sonné tata Marie Paul ba venait tout pour ba mission na surtout ba porter responsable de la maison Schengen plainte. OK. Moussa nous a Olivier Visa, Olivier Visa, l'artiste nous ma culture na biso. Préfet à Paris va porter plainte nous ma culture na biso, ma identité musique congolaise. Et le mot de tika na Liban so ke bundé au Ghané yango. So ba tin ba tchura mboma ba biso ka ba bunda. Na ba jidoka France ba opola. So ba tomona na ba ko ba jeux olympiques, tomona mora na médaille d'or awate. Na ba karatéka, na ba jidoka, na ba tambangu. Ba tambangu tu ba kibasonga, ba sisa course sili ba tu ba na stade ba koti. Ya ba congolais. N'est-ce pas? L'unique est loco. So ba ti le Tomega Léopard et Bimana 74. Score à Mouké 8-0. 10-1, 11-2. Donc l'unique est loco toza nango. So ba misi vedette libanda ba tiena a reliaye ezaka musique. Papa sera compliqué Yusundura. Na mona masala nga fali pour ba bengse na kasa va botolo ba conseil comme le roi ya fali. Na misa kasa ba on va te fali maboko. Botala te. Na mona faire azwa soki singila soki na nzembo anga on ga pese kuwa koyemba. Zo boule donc l'unique et loko soto bimili bala to gagner yango préfet Paris na ba combattant ya Lukuta ba réfugié à Lukuta. On va remplacer image à mabe ya pays na so libanda pour ba battre mikanda na bango. Pour président soit baga ligné sous mutasala réfugié na continuité bozo na pays to bongsa bazo banga so ba to si modèle de leur président soit bobeli bango cop ya on va finir à président pour batika la kuna alors ba comment aussi ko vendre la musique bazo na la politique donc yo le roi préfosa à commettre d'accord na bango yo pe patron ya maison Schengen oza commettre d'accord na bango bo ma identité musique congolaise ba mona président ça porter bango plainte ba mission va porter bango plainte makambo aussi là na kosi ya to comme ça mana préfet à Paris na patron Schengen musique ya mibale soko boyi visa to kangi maison Schengen zonga pa bino to ti locataire n'est-ce pas deuxième conseil ba boya et puis nga président de la République pour muta président Fazala président le Biboye conseil Robert Awa soki Congolais oza Congolais zo mukanda na komba mboka oyo pona lukuta ko c'est le pays abimisi trouble bozong si la biso ye
alors na concert wana makwa ti 4 bis 4 bis direction aéroport donc oyo asali trouble ozala marocain ozala ivoirien okoya Congo te mboka na ndefo ya Congo bakati mukanda na yo bati ba représentant ya HR ya au conseil ya réfugié HR ya abréviation au conseil ya ba réfugié azawa na représentant na mazana représentant préfaza obimika mukanda tia ya mamuto kaka tia oya ba réfugié tia soko za na ngote bis soko selika trouble bis avant concert oya ko sala émission à riposter sur concert wana possible elonginaye bolukiye bis aéroport awa bis ezate na aéroport so bakuta bis te baya makolo te na aéroport so avion bulu ba yo sala masango masango siko sura mbo masali na baspena la na ngwana masango bokecho asali masango to epinaro sele sino aloni mais ya epinaro miracle o be epinaro mais na ko na ko kwanga ya epinaro so tanda makwanga donc so so me ngole mbala mo siko raisonner que ndunda moko somme te commander somme ta aloni to babe masomo oh mais ndunda na mbisa okauka donc e ali bilengi siko batu ba sandi no bokechu eso do tura boma sele sino bazolo na boulot 5 ans bimisa ba so ba payer ba voyager sous c'est baliaka deuxième conseil au Tibabima bon banga mais déjà simple faut porter plainte to porter mais patron maison Schengen plainte musalo za moko ko livrer visa ce que ko livrer visa tina na yo nini Jésus ko ayo iposa alia mbuma na nzete amoni nzete msambuma ta bela nzete ni e kauka alors kauka zonga pa na bino voilà soki maison Schengen ya zongi amoni na conseil comme ba Londres et comme ba maison Schengen ya zongi amoni conseil comme ba Londres pas ba pesa sous Suisse comme Suisse et comme Canada ba comprendre pour ba combattre mais so face na so ba finga ba combattre ba finga bana na biso bana na bango ba bana nga ba finga bana na bango ba finga ba sina bango ba sa batute nous zo ba bota na ba sina biso au finga mama palesi mabotelo su mwana ba se ba zo botela bino ba benga na bango comment moi so bota na yo obaneka bimana mbali mususu o mbali mabe mwana na yo o appelle ozo kumisa ozo loba bana so bazo tanga bien te pona musique biso betala babar c'est ko permettre bana ba tanga biso Olympia biso ba Zénith biso ba tourner 1+1 to que c'est la géographie zo mbamba bomba na salinyoso to limbisanga ma Chantal te bo finga bana biso bofinga bana biso siko ba musique siko ba beti yango bana ba tanga bien te ISC e kangama na ngwasuma te etala na ngwasuma batu ba bima licencié kuna te ifasike kana tala ni na boroyo te ifasike tala na Pokémon ifasike mala Pokémon etanga na Pokémon ba sataka ni ba bimite ba mamile ba bimite eza lukuta ce sont de faux débats bo sala ngo po zulango basi bo po zulango basi to zu fuite bo sala ngo po zulango mbongo neti yala nga bokecho pesa nga susi na soni na mawa ndeto kola so batindengela mamboka na lata te na bikeza na ki yala kindekite boyete comment basala boya eza mesure à vie na loi architecturale chambre koleka salon na munene te salon pe koleka lupango na munene te lupango pe koleka baba na munene te ya bongo ndeto kola batapoto batinda so biloko boyete bokecho balusi yango ya Laurent Sokoko atindele jeep yo le tinda Laurent Sokoko dans Afrique mais même d'Afrique atindele ça c'est le monde en envers et pour comme ça bon 30 ans ça na poto dans une jeep te mais ça la bina file va gagner poto tonse ba voiture ce que musique du foot na biso bien papa chez Razane bien fait Razane bien ba tout vivre so bien biso tout ba poussière ya ba produit ya musique tout so vivre beau nazo lia ba faire plat nazo tamna camion cabriolet mutateke nga lega Reine Elisabeth mutateke nga bem veut le Blanchard Mosaka umela lega Reine Elisabeth apesa nga raison Blanchard Mosaka umela dile masela alinga zone sango Blanchard mwana wenge nazo tala naso mi on panani pas ya lega Reine Elisabeth abi ana pesa kamna solo balo papa ba camarade neke non lega na pesa voiture alingo sa asuste abi non pour na canal avec ça ateke ningango mais yo c'est là ya Laurent Sokoko on peut na tala eboy nzoka babi 10 mois qui tu fréquentes je te dirais qui tu es ya Laurent Sokoko mamba lobaki abi alingi musique peut être na 2080 oh na landaki yango parti à bon la longolaki comme ya Laurent Sokoko ne ba benga ya Laurent na va que na Sokoko bati la ngali liboso poza zo bato au seki point to so ke na suka yo baxi lion
Tengana okikenda na bête. Yo ni ba mona zo raisonner quand neti tu lui passe. Na ni comme le Laurent Soroko mais avant benga Laurent Soroko, so comme na Laurent, ba ti langa moi Lili Bosso. Bon va continuer tiga. Bon comprendre ça na. Toi qui est vraiment la souka. La question pour échapper hein. Pour que langa Lili Bosso. Toi qui est la souka Blacha Bosaka, tout tu comme on a prophète Benile si tu Marie Missam déjà kufa depuis kala. Comment on a propos au prophète Benile Sazo Bimisa. Yemora Bimisa Mamba musicien. Marie Missam Botana pasteur Sonika Fouta donc mam déjà les cas babosan de l'histoire Marie Missam mais azo la musango yo take mutoma yamaloba parce que maman maloba et ça cop nao. OK le bani par là. Nous sommes na boulangerie. Ozara na ido sombani. Lipa. Tout le monde va passer na TV tozelani parole côté ya soko diffé biso. Baza va gagner de buzz, baza va gagner d'âme. Si vous gagnez de base, olali pasteur à star à Zalarate, monde wana kolokop akabula gloire na mutute. Monde na bango star ya Jésus Christ, eza nzambe. Olali vena la même mende. Le porte-parole par excellent. Oh na la modèle ne ba benga la même mende BCBG. Veut dire tumboli papa chez na 8h mito munanga. La même mende abi yé akena l'église te vona ensemble la ba benani ba cardinal na ndeke semba Jésus na nzambe. Mama cardinal na ba Jésus na ba cardinal ba lonani etali bango. Ya moninga mikona catholique na kena na so église pour mutu Thompson pour la mututi. Aso bata mitu de ba convoquer banda kasavu bo compliqué gouvernement. Tilelo à quoi bon. Comment prier na na parler nzambe na pesa nga peut mutu tangi comme na ye awa ngana sipela na ba dire nete. On a respecté, on a respecté rien mutu. Mais va dire na écoute na ngate. Au moni aza même na respect ba morte. Même na parquet moi ba classe à dossier né. Nous autres tout le makamoko bo sa famille soni, bo sa moi soni. Azalaka a l'autre nous a pas misamu. Ils ont une belle chanson na na le kaka na yeba. Boluka ba fille toi Congo na yeba. Ata ba Trina bimi pas copier misamu. Trina so Trina c'est misamu. Na linga Trina pour partir na bossa na misamu. Natiki pete azalaka kazimbe adomana na nine awe kunani nana yet misamu ku mama yesoyo ku mama shilo palingo ya motema motema tema vina ngaye yaswaka nganga singa na kingo hatana kimi onye bayilo onye redi mutaimba bongo azate ngala ka flatter na ba voix na ye ningi flatter ba belle chanson na ye mais ko kipe ma intimité na bota li bande talanga etalinga te parce que l'homme c'est l'homme en cœur. Roi David et là ba pasteur autant à tout combattre. J'ai beaucoup de respect na ba pasteur. Roi David a kenana ki ko sauter. Abomisa moi c'est abomisa irélité. Boete abomisa misa mabote na libande talinga. Azana sexe ko bote libande. To kama poni wa subi, masa moi kama moni ni wa suba. Même c'est na sexe. Nenga na sexe que fa subat. Boete. Oui. Alors misa mabote libande bo ba pasteur on ba on bote fouiller bo ba bote libande. Ba mona ya batu. Je sais pas pour mona ya batu. Faut mon na yayo ngaka bleu bitumba pasteur na lempela na raga. Pasteur moi tchaka makene na TV ebele na kina mona pasteur azo ça $2000 par Richard Mukena faut ba kangina moi sina ya likanga Mukena c'est to ina ba wengena limete pasteur moi tchaka makene na TV mais ça vina et ça ba vina bango wanga na kipatenga tara ba pesanga tabule ya lobaki ya luko ba koma balabala mais ko lukato ba na sala ki balabala ozo mwata kimvulo na sala ngo ozo temps luko le kaka na kimvula tu na veni kimvula ngana pas de papa Marie Missamu ce que j'attendais chez elle. C'était sa voix, c'était ses belles mélodies, c'était sa façon d'être. Point barre, le reste c'est Dieu qui va contrôler. La balamie on a des difficultés, il y a corrigé passer nanga, mais comme modifier présent nanga na force wana. Na comme bien na la bonne. Il y a ba pasteur ba kamba ba tumuta kufi, aux autres ngasu ba tabota na bango. Oh yo bima na bango. To lo bapé. Et c'était plutôt ta parole pana. Nzambe ba tebela botel bango ora, asuna bango te. Ce qui nous a apporté aura une qualité faux pasteur, qualité faux prophète, qualité faux évangéliste, aurait bien les mois.
balobelaka mingi nga batikilanga makambo tu nga na dossier nyonso nga nde nayebi tu nga nde nayebi makambo wana makambo tu ka nga yango tolobi na baprophète de la nation baprophète de l'international bato bebisa biso à part double mandat président Félix akosala au Congo bayebi likambo miso président Félix na 2023 nini eleka faut mama double mandat biso toyebi président asala mosala kitoko tovote parce que double mandat nde tondimi na biso yango bosiko après double mandat boyebisa biso héros boyebisa biso héros yo toyeba déjà héros eza lukuta boza bagane d'âme boza bagane de base te botika kozwa base na monde église star aza Jésus Christ nzambe bakabula kiti nde na mutu te boteya so maloba bozotika double bafamille ya bato lelo famille ya misambo komi famille moko neti koma famille ya soni mutu wana otila motema mpo éclaire ye wana na bafamille so to baéclaire so famille so mosaka nde toafai mavuzi ti mavuzi mambo blanchard ngati nazwa mosaka mokona tiaka vite abi or mosaka lelo koma succès na famille na biso même mwana anga so hotel bémissionné mwana comme les blancs na mavuzi ti mais so tuni bémission so kutena utara blanc na mosaka te exaucé ouais rason à rater oh daïda mukulu daïda binada malate daïda mpiana ba exaucé ngiama mais moi nanga kenati na sobuke nanga pas obela ni ora ya papa mazangate azali fanto nanga mazangate makamzunga na sala ya ko sala mote ngana musique na succès balé nan na tini vite abi na mate équipe na stade na mate inter na stade dona musique na succès papa sera mbeli succès na baxi matabis na ye mais so no ko succès na kombo nanga faut ko na kombo non donc ba pasteur bien comme ça va passer pasteur à star le monde pasteur a fini moninga ne pasteur oh nzamba bi na bible ni ya nzamba ba ki so bote le balanga te même ba bangi te yango comment so be mona ba païen to mote ya bino comment nzamba bi so moni moninga na kwe sala nini luka ya approché yebse na lutoi mais yo moni moninga kwe aux TV est-ce que ça vrai pasteur moninga kwe aux TV vous vrai pasteur non bato ba comme si ça to guya ko sambela bato ba comme sambela ba parler pour na mambo zobo misamu aki sermon na lingaki minga linga pe trop OK mutana na droit beta lisoni après liwane minga médecin légiste pour médecin légiste ça médecin à qui par mutu dès son vivant et puis après sa mort il va bien un médecin légiste na kishasa na maman général mais mutu tout est so mutu akufitika pene ya pema pourquoi va répondre que ton âme repose en paix mais c'est ton auteur en sous paix wana ton auteur en sous âme wana au moins ton on la paix c'est comme tu fais le bata finga ta misamu na libanda mais tu vois ça de baba ma misamu wana ba finga te ça c'est craché à la face de notre sœur misamu o ba bota na pasteur tel bota na patron tel mais ça buzoba na la même sœur moko na poto soki mamu national soki mamu international yiba na passé na oui papa, tu as rétroviseur, tu as rétroviseur. Tu as passé bien. Tu as passé bien. Tu as passé bien. Tu as passé à mon tuteur, il faut passer. Tu as passé à tu as bien. Si vous passez la bombe, vous avez passé à ça, vous avez modèle. Il faut que tu aies un modèle. Qui t'a été moi c'est qui toko mais mis sur mobile est confirmé il t'a été sur sur la style kaba ozo corriger nzambe likamute mais mis sur mobile ndi mabe benga bon est-ce biso to mona ba modèle ba maman international ba chef ifonge na ba otangi wana biso pala so ba modèle voilà ba mabete bino mona ba mababatu voilà ba mabete on ne fait pas la fête lorsque ça s'abuse chez les voisins si on dans ma bena yetika yenzamba corriger yo vous en ma bena bele na ndise mona poto ma musuka international yepeka ndemo na batu akini ko beta wa yakina nani ba dete ya mike to okende nango wapi yo ndingo za na vierge yo si mbalo za na yene mta deveja yo za na passete ce qui ma international passete oh abimana nani akimana producteur asana mais anini ceux qui travaillent à l'hôtel mangent où à l'hôtel so ngo kanga mubulu ya chroniqueuse o kanga ba chroniqueuse ba musée pour travailler na bango on va chroniquer za bale kasi mbele ba bata so ka ko ko kana bata bale na ba fe ko fa bongo te o ya soda ko ya ba colonel na bango ba kapu ba général na ya ka bongo moi ça la mbulu na millier o se retrouver kende kalu ke kama na ma campagne so mona mariage ka mona kalu ka ma campagne batata ma campagne ba boye beli ko to ba boye ne so boye mais na poto boko bala na mona ma kalu ka ma campagne bo bala ni po vie comme une égalité na chic boko lingana po la gisaraye abungi kalu kana yo bon côté oui ce qui sert à ça la gaffe que ça sert à la producteur quand la bateau là la nika pembeni boyete
Boba tabalia mpeme na nia singa na ye. Bino kozana ba gafte. Bino nyo zo mona ba taba gafe ya danger. Nous sommes na ya misam sia kufa e abuzoba. Et c'est l'hypocrisie. Boba yuma. Pourtant mazala ki bufo betango. Nga so bisinga la bundela kayo. Mosaka na to bundelo fort na sa tika na yo na vedette fo ba finga nga. Et normal, Jésus ba finga e, président depuis ba finga ke papa chéri ba finga ka e bonga ba finga ngate, ba teta mu besu bango ba fingi bonga ya ka. Ngapola ni mo bundela nga fona ka ye na pota. Sadaka finga na to na bundela sadaka ba minga mulangi. Na keno pitani na ndimiko bundela. So ino propre lati bien boy. Te sport moko te permettre ngo muta gagner na wa polino a gagner ba soin jido kaka. So tout dans ma comme appelé au gagner la boyete. Oh tigel faut zoka. Faut zoka. Boxe vimba, karaté zoka. Full contact zoka. Sport ya muta gagner, na muta poli, ba bimna ngo bien, parce que comme tout na belek combien c'est jido ba tu ramboma. Oh tigel faut zoka, retour. Voilà plaisir bo sakato na suka. Ba tu boki ko retenir na passage na yo ba dédicace na numéro de contacter. Ouais, merci na s'appelle na yo. Continuez boy. Merci. Na mon benane de petit na ma chadrek donc continuez boy. Donc na banayo le 31 ba tutu ba ya concert na biso pota na pesi masolo tuna kinda na divers tag analyste mais nazo toujours na programme pas na lela yango tumbi kwa na ngera wenge. Donc to kuta na bongo le 31 na Malebo, tout le monde concert à $250 américains. Tout vivre na biso kaka, taka ba beauté ba spé. Jouons bien, tout vivre kaka était chaque émission training net entraîneur, venez ba boké tu vas la tara. Ata il vient sur la chemise. Boké tu vas missing training est belle. On a comment entraîneur? Ah, entraîneur ba combattant. Et puis amuté à mabe. Alors tu as un père, mais bon ba tchara Mobutu na séqué na bossa poster. Ba kon la bosani. Mobutu a couvé les 17 personnes à Maroc. Akenda Akenda te mais le Mobutu a commis bien pas là-bas on likambuté na pesi ba fanatique toi papa chéri mbote pas baza mama ça tout ba nganga mbote ba vrai combattant ba tika ba comprendre idéologie ba mbote na bango voilà na pesi pe ba master nga tout ba mbote le roi maître Auguste Mukadi moi la pota 3 ans juriste à la temps le gars tout que beta muta kena moi yebna ta toge pena bon le prévenu nani passer à la barre quand on barre à Masanga nzora OK makala OK prison maître Auguste Mukadi maître Camille Yuma bana poto moi la général akenda poto kala maître Camille Yuma na ba maître Auguste wala bana poto tango maître Auguste Mukadi papa na ngaki avocat Mobutu akenda Londres na 3 ans ce mon estima kelele ba kombata akena na basi a na gari présenté ba bureau kilikili maître Camille Yuma moi la général akenda poto na 4 ans ozo moi la bana poto PDG Pasteur Ali Maïmona a vous avez trépise na poto normal na sumo na poto solo ya Sam Sadila ya na Simon Bongo veut l'acception idéologie formée OK West Production le lancer l'émission West Production les émissions musique pour nous émission ningu aidara batu ya na West nzamba côté là et APC Molimo aidara batu ça ça bopito na kin moi na poto OK aidara batu dans le monde de chômage na zwa choc basala na zwa traitement hôpital ya moi nza na point qui voula ofele Rafa otina nga partout na pesa vena nga West makam fotine la na pesa asungaka ba tsola muto akemba bisi ya West Production musane ko sungaka batu abesa pe conseil be na pote ba Denis Lesi ba Matou Samuel West Production Rafa le mi lancer l'émission baye c'est musique pour pesa ka batu chance à soutenir ba peuple de mini bongo moi la poto aza combattante na PCP allez libaner les beaux gosses na mikili bote belé ya te zambota zambum mutalera dollar et là la tête nema boko bank prêtre ba prêtre le double cerveau ya où il est toka alors la cerveau monsieur la mkana cerveau mchuchu kabelenga ya où il est toka merci na geste et tu repères ça contact makamo pour ça mlenga de JP kuba na braza tu contact kwa so sous ça mitema biso to zwara braza ko yede muta Congo mais ça te bati na muta France et loko na muta ya l'oral ce guina noir il y a l'oral li on très bien continuer donc voilà la PC numéro 09 98 12 37 12 on lingi débat aspirant tina ni musique faut mettre la pototé numéro 09 98 12 37 12 mais Jolwemba yim to ngala ndo benga combattant mora ya nanga ya oswana te ya poto za la poser aspirant tina ni musique faut mettre ta sa raison aspirant combattant la nani a combattre nini
Bijou Meta leki bino atongi et pas bundela rappeler kitoko maman Bijou Meta maman Bijou Fachi Beton maman Beton moi la France akenda boulot a tonga na kini misu ba mona ba faute à pays ba mika msa pays na so photo da marafo makamboza fo rien yo lera mabe bien le ba laisser c'est Sili et comme autochtone le mot bunda na vie na yo oui déjà ça là on en commun là ma mbisi inanga na palo ngolo mo c'est $20 di changwa na lango pete mutation na nga lipa nangulu moi ngolo be mo so bien c'est na fevo o compliqué nga bonga na sana kwa na kona ta ko bonga na so sala il faut avantage nzambe pas avantage cha partout mon église comme un témoignage oui baba mambo ya sali na na zo tena zui na sali ni tena sali avantage nzambe bonga mta sali na kopera mama nzambe mabe avantage yango avantage ya ozolo belo ko sana ngo Blanchard Moussara Oumela. Il y a un Jeep ou de mer, la bination m'a soumis à grise Mikolo. Il y a un bouquet, tu peux voir Bendebo. Azaïa, le râle, l'inagno à poitrine de l'air. 30 ans. Qui cause le carrément par du peuple. À tous les gens qui va pleurer au gang, il va député. Ou que gang, il y a un poteau. Alors la zone qui on a le blanc. Milano. Boulot en moi, tout ça, voilà. Voilà. Merci Blanchard. Voilà. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Oui. De temps à autre, quand vous avez besoin. Le 31, Libanda Maleboto. Obligé, Boya, Bosepela, Moukibatini, il faut se pelara. Les atégats, Kanda. Tala. Oui, nous avons combattu Babandoké, qui me connaît au Kambabal dans le quartier. Nous avons un point quand même sur les membres de l'égalité. Oui, mais on ne me pas château, il y a un pas. Mais bon, on va en la France, avec mon professeur, il y a une lingua. Papa Sony alors. O tini wazana Twitter na poto. Oye binenge nini. Oye binenge nini. Okoma wa père moko tena msasa 30 na mundele. Mundele ngazo ngatuna kabelo nini. Afisi mundele pesa ngani yao. Mundele asicha mutuna maboko. Mundele kasi senga lupango. Nzoka ndolo kanele yana niya wana kala. Mona niya wana lekitu. Ali na kalo pa bano mundele ngazo ngitelo ka pesa ngai. Niao. Bana ba regeta, lelo sisa bana tuna obo. Ok, poto te teke pas katikati. Tant salara 30 tine faire boire à mai. Na 40 tine lunette miso père a kufa famille to inayo. Et l'autre tine le ya ngwana te. Mais mikolo tout est sur le pont moi qui ntaye poto. Et si avec qui ne ça ma soutien. Ok, comme combattant. Eh ça ma soutien. Tout à fait ça bonango. Boya toto ngamboko elongo. Balele bembe na musika te. Ya to mona mai miso na. A bon attendez. Voilà, c'était la Blanchard Moussaka. Donc, numéro la personne oui, 09 98 12 37 12. 09 98 12 37 12. Voilà. Merci à toi pour l'assistance. Merci Nabino. Tout le monde partagez vraiment la vidéo. Oh, il y a les vrais. Ronaldo, les vrais Ronaldo sur R9. Ronaldo, les vrais, notre héritier Wata. Voilà mon agitambo. Ma bosse en a été vraiment. La mon père caméraman Azali. Il y a la force à combat. Moi, mon histoire, c'est comme un héritier à Baxi Wata. Vous voyez? Oui. N'est-ce Serge Bokan n'a pas passé le temps à boire tous les Gino. Serge Bokan a comme les Gino. Tous les Serge Bokan va Gino pour pas passer à boire à Serge Bokan. Et à force. Ingénieur, c'est le boula. Tout va blesser, comment va sceller. Et à force, nous avons 4 bâtiments comment mon sara dans le boko. Nous avons fatigue. Eh, t'es. Bon, fatigue papa chéri. Nous avons dit mais dans la moto papa chéri. J'ai mon rôle dans mon akoba. Sans bête sur la maman koba. Sans papa chéri, nous avons le roté. Bon, c'est qu'on va dans la nengeni. Et voilà. Pour nous allons ma collègue les cas. Nous allons voiture les cas. Nous allons train les cas. Nous allons bateau les cas. Nous allons vieux les cas. Mais tu le nous allons lino est collègue. Mais on se fout à moi prudent. Je me déroule on la balle. Faut que cette musique yona. Bébé tu connais la musique. Na match tu chibi tu connais la musique. Ekei boye Kora savoir. Ekei boye Kora la savoir. Bébé zolena bébé yakae. Tala moi na bote mina tinel. Zema tinel zema ndako. Po ba moi na baba ya pasi. Ngana yeba moi na somone mbangu. Zema ya voiture. Net boke chez beso batambula mbangu c'est zema na voiture.
Ah bon, attendez. Merci à toi, papa Odas Miladou, il y a maman fille. Merci à toi, maman Safi Ilonga, papa Eric Mikembele, maman Nangaï Janine Kankou, il y a ONG Vaos, donc vous s'abonnez à Vaos TV pour nous soutenir. ONG Vaos, il y a maman Janine Kankou, merci à toi encore, mon vieux Patrick Trifazé, courant et Chine, les contestables, les babis, 32 ans de pouvoir, Azana Bon, toujours, Wana, la bonne sanité, mon vieux, le jeune boss, le fils du pays, Apache Moupé, mon et maman Linda, sans oublier Henri Bakouté, je vais depuis quelque part, Nancy Dumba, Yaya Moto, sans oublier encore l'international, les teams de transferts les plus longs, les transferts les plus chers, donc la bonne news Suswana. Ma sœur Eunice Isabelle à la carte Belgique, Micheline Zitis à Montémé Lambert, qui que vous êtes tellement nombreux. Abonnez-vous massivement sur Concept TV. On se retrouve à la prochaine.